Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'harmonie. Surtout, il y a la bonne santé. Vraiment, ndenge na prometaki bino, ki na roya la conclusion. Il y a un livre na biso partager ensemble pendant un bon moment, où ezalaki intitulé Réfléchissez et devenez riche. Eza livre où ezali écrit par un monsieur Napoléon Hill. Azaki journaliste, azaki conférencier. Akotaki pendant 25 ans, na vie ya ba homme le plus fortuné ya époque na ye. Alingaki ayeba basala nini po azala na mbongo ebele. Et pendant les 25 ans, azwaki ntango kozwa na bango, asala bango ba interview, nde yango ya kosala ke conclusion oyo atiraki par rapport na nde basolaki na bato nyonso wana, yango epesaki ye makasi ya kosala livre oyo. Parce que eza lokola livre moko oyo eza na ba témoignage ya plus de 500 personnes oyo bazalaki na mbongo ebele bakoki koexplike biso ndenge basala mpo bazala na mbongo. Vraiment la famille ezali bonga mama na ngai, votre sœur, votre mère et votre tante. Donc monsieur Hill alobi na livre na ye oyo ke bato nyonso oyo bazalaki na mbongo ebele na époque na ye, plus de 500 personnes nyonso wana bango nyonso balekana na moment ya échec avant baréussir. Balekana na moment ya kozanga avant baréussir. Bazala na moment ba difficulté avant baréussir. Donc elakisi ke échec ezali départ ou ezali porte ya réussite. Donc pour réussir, faut lekana na moment difficile parce que eza lokola moment moko ya apprentissage, eza moment oyo ozali koapprendre ba ficelle ya métier oyo olingi kosala. Donc échec ezali fin du monde te, mais ezali début ya quelque chose de bien oyo eza koya na vie na yo. Donc wana ezalaki idée ya monsieur Hill, ndenge ya moni par rapport ya réussir, il faut oleka toujours na moment ya échec. Parce que échec eza base ya réussite. Et puis chapitre 2, c'est le quoi première étape vers la richesse, première étape vers ton évolution, première étape vers ta réussite, ezali les désirs. Kobosana tambala moko te ki désir ezali point de départ ya réussite personnelle nyonso. Mutu nyonso alingi ke musika na vie, il faut a désirer eloko ya lingi. Il faut zala désir moko ardent par rapport eloko yo lingi. Soki eloko yo lingi ozala na vie na ozo désirer yango te, ozwa yango te. Eloko oza na besoin na vie, soki ozo désirer yango te, ekokoma réel na vie na yo te. Il faut o désirer yango. Pona ko désirer yango, il faut mipesa ba point oyo ezali important na vie na yo peut permettre yo o travailler désir. Il faut toujours na mutu na yo o se fixaka ba objectif moko clair, ba objectif moko exact. So oza na besoin mbongo, soki possibilité ya lipesa montant oyo lingi na kati ya mutu na yo. Donc faut désirer montant wana po epesa yo droit neti mwa challenge po koka kobunda po obtenir yango. Et puis deuxième point oyo eza na kati ya désir oyo kopesa yo makasi po koka kotravailler désir na yo, ezali faut koyeba kodéterminer temps exact olingi mbongo yango na temps nini, na intervalle ya combien de temps, na intervalle ya combien de jours, na intervalle ya combien de mois. Il faut komipesa ba limite na kati ya désir na yo. Omoni. Et troisième point oyo eza peso important, ezali lokola na kati ba date wana faut ezala penza clair, ba date faut ezala penza très clair. Donc faut ezala penza précis. Kosama kuma pe prêter ke omipesi eloko oza na temps limite te ozosela kaka 1 année 2 ans 3 ans 4 ans non. Il faut ezala clair na limite ya temps na yo olingi ezala penza ndenge nini. Et quatrième point eza lokola faut ozala ba plan moko précis. Il faut ezala mutu oyo ntango alingi likambo alekaka mpe na attaque, alekaka na exécution. Kofanda kaka wana te ozwaka ba décision ke nakosala mais opasa na action te. Oumelaka pour passer en action. Non, wana o réussir te. So olingi réussir, faut ozala mutu ozwi décision ya likambo, oleki na attaque, oleki na action, oleki na travail. Donc il faut opasser na mosala. Nde osala ke loko oza besoin obtenir yango rapide pour obtenir yango na facilité. Et puis cinquième point alobi ke eloko nyonso olingi ozwa na vie na yo vanda koma yango. Wana so na cadre ya désir en fait. Et eza ba point oyo kosala ke renforcer désir na yo. Et sixième point, tant okomi yango
soit tant retard yango minimum 2 fois par jour, de façon que comme une partie à mutu na yo et soit place à mutu na yo pe et vendre. Donc ça que désir na yo comme sous ma casse. Donc faut travailler yango ya mutu permettre yo au s'accrocher les locaux yo ligi ya mutu permettre yo au s'accrocher et puis au avancer et puis obtenir un résultat au yo linga. Et là on est sur désirer la vie na on car soki yo lingi. Yo mutu travailler et locaux yo za besoin. Si yo travailler yango te mutu so yo travailler la place na yo azate. Comme chapitre 3, où est le deuxième étape vers la richesse, ils allaient la foi. Nous sommes na vie na fondima, faut la kundima. Kundima c'est le mot que vous travailler que vous tam suza libanda que na kati na non. Kundima to zana na kati na biso. Nous to zana déjà boto na kundima na kati na biso. Mais seulement to na croyance négative, to na croyance positive. Si vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer, faut travailler croyance positive. Faut travailler le revenu sur où il y a bien eux quoi la vie na yo pour permettre yo avancer pour permettre yo évoluer aux hommes to vana teko ou mais la croyance négative aux gens ont besoin de aux gens ont besoin d'élévation aux gens ont besoin pour matin donc il faut travailler kondima na ma kasi il faut développer en volontairement fait comme style de vie na yo moni il faut ça muto za na kondima aux on ndima et là sur ça la vie na yo ndima ka yango moni parce que toute pensée, où est la carte na yo, et sa pensée. La pensée négative, la pensée positive, ne sont esa pensée. Mais n'est na yo si que l'eau est important pour na yo, il faut oser toujours stimuler la vie na yo, bah foi positive. Donc faut influencer, ou apporter l'eau ya positive na carte mutu na yo. Yom te permettre yo o s'accrocher parce que qu'on dit mais le mot est très important la vie na yo. Omoni parce qu'on dit, mais le mot est très important la vie, on dit maté, aux ouaté. Donc, c'est très important. Ça, c'est très, très important par rapport à l'élévation à you, que la foi, c'est un état d'esprit qui se crée par l'auto-suggestion. Il faut y moko omi pesara suggestion ya bien. Omi pesara image ya bien, loko yo lingi. Au moment qui travailler foi na yo, développer foi na yo. Donc, penser na yo, nyo comment positif pour permettre à eux d'avancer aux alentours besoin. Et M. Hill a lobby dans le chapitre 4, où il y a la troisième étape vers la richesse, il faut travailler auto-suggestion. Auto-suggestion, c'est nini, et ça un moyen, pour influencer esprit, il y a subconscience dans biso. Donc, subconscience, c'est plutôt influencer en haut, tu apporter un bloc, il y a positif. Donc, faut ça là tout, tant que vous avez likambo. Ça là tout au travail yango malam. Donc, soit tant, il y a quoi apporter bloc il y a positif, il y a pas mutu na yo. Vous comprenez? Pesa bloc moko ya bien dans ta subconscient na yo. Parce qu'au fur et à mesure que nous tournons, soit et qu'on vende et qu'on démère et qu'on fournit leur porte. La fois passée, on a répété que les cambios subconscients, le mec qui n'a pas tout la mission la carte, il y a le quoi là, jardin. Dans le jardin, o yo moko o yo kokona. Okoni va faire o yo lingi, oza ko arroser on a temps fouli, de façon que epesa yo ba résultat o yo lingi. Donc, et le quoi subconscient na biso, pesa la subconscient no biloko eza malamu pour na yo, o est important pour l'élévation na yo, o est important pour l'évolution na yo. Tu vois? Très important, pour ça na ngata mpa mo te que subconscient na yo, ils ont besoin, ils ont activer. Le bloc est positif, le bloc est bien, le bloc est permettre au matin, est permettre au évoluer. Et cinquième chapitre, il y a le quatrième étape vers la richesse, mais c'est il à lobby, et là qu'on y a sur le mot ça na vie na yo, ça là est fort, on s'est spécialisé dans le domaine yango. On s'est spécialisé dans ce qu'il faut qu'il y ait une université, vous que l'on va qu'est-ce milai, non. Et manière qu'on va qu'il meka ko ye ko la eloko yango meka ko comprendre eloko yango meka ko maîtriser eloko yango pour ko ye ko la okoke na classe donc okoke na université okoke na ba lycée okoke na ba collège tout le monde ça une formation quelque part ou bien okoke tanga livre les arabes ni okoke na bibliothèque aux livres au tangi. Au jour d'aujourd'hui, au combien de tour na internet, au besoin renseignements nyonso possible aux alentours besoin. Ba renseignements nyonso peza donc nyonso ya ba nyonso au besoin les locaux alentours besoin. Donc,
eloko nyonso olingi oyoka na vie okopesa yo mbongo oyo okopesa yo évolution oyo okopesa yo élévation zwa temps ya kobanda koapprendre yango pour comprendre baficelle ya métier yango oza nango besoin eza très important spécialisation il faut se spécialiser pour permettre yo ozala maîtrise eloko yango parce que moni soki ebe eloko kaka na culture générale c'est qu'on a compris eloko bien te alors qu'il faut soit temps ya kokende se spécialiser de façon que comme une partie ya vie na yo ekosala yo mpe bien ekopesa yo kimia ekopesa yo tranquillité et puis osala que élévation na yo ezala beaucoup plus facile que prévu ezala beaucoup plus rapide que prévu donc tobosana te qu'il n'est pas trop tard pour apprendre il n'est pas trop tard pour partir apprendre quelque chose biso bayemet tozali ba éternel étudiant soki eloko moko osepeli na yango va apprendre ça kende koyekola yango koma makasi na domaine yango ekopermettre yo oavancer ekopermettre yo oévoluer et chapitre 6 eza lokola 5e étape vers la richesse mais c'est il alobi na vie na yo il faut ozala motu oyebi kodévelopper imagination imagination ezali lokola atelier na kati ya esprit na yo il faut ozala motu oza koimagine makambo oza motu ozali koélabore makambo po eza motu na yo eza lokola atelier imaginaka baplan parce que bato nyonso basalaka minene na vie makambo nyonso basala ebandaka kaka na idée ebandaka kaka na idée ntango azwi idée na motu na ye alambi yango aimagine yango abalobi na motu na ye apres ekobimisa wana mokili ekomi palpable ekomi visible toye komona yango ebandaki kaka na idée donc yo motu fo oyeba koimagine et mais c'est il apesaki idée ya déimagination le toza baimagination mibale toza imagination synthétique elle n'est créée consiste à maquiller de vieux concepts de vieilles idées de vieux plans eza formule moko eleki eza kaka mpona komaske makambo ya kala oyo ezala motu na yo ozomaske yango mais yesu ene ezali tozala imagination créative toza imagination ovandi ozokoimagine eloko ozocrée yango na motu na yo ozolamba yango ozopesa yango basens de façon ke emata de façon ke évolue de façon ke esimba donc yango ye conseil apesi biso ke donc fo imagination na biso ezala mpenza imagination moko objective oyo ekopermettre yo omata oyo ekopermettre yo oselever oyo ekopermettre yo osala makambo minene oyo ezali important mpo na yo na ndenge yo olingeli et chapitre 7 eza lokola 6e étape vers la richesse mais c'est alobi fo toyekola élaboration de plan élaboration de plan eza lokola la cristallisation du désir en action donc fo ozala motu ovandi ozocalcule ozoplanifie na kosala eloko oyo ndenge nini na kobanda eloko oyo wapi na kokendela yango ndenge nini na kosuka na yango wapi fo bakoélabore baplan ozala plusieurs plans définis oyo kopermettre yo oyo bakoélabore baplan nango malamu mpona koélabore baplan nango bien mais c'est il apesaki bapoint oyo ekoki koaide yo oyo kopermettre yo oavancer oyo kopermettre yo évoluer po ozala baplan fo ozala motu oyo mpe ozwa na équipe moko travaillaka na yango parce que kozala na équipe moko boye mpe epesaka force ekopermettre eza avantage moko mpo na yo moni il faut ozala motu oyo oyebi kozwa badécision makambo nyonso oza bizosala na vie na yo sala effort dernier mot ezalaka epai na yo sala effort oyeba kozwa décision na kati na koélabore baplan soki oza biso ke mosika zala motu azali organisé organise toi kozala motu oyo aza teki atravaillaka sans objectif sans plan oyebi eloko olingi te yaya zala organisé yeba eloko olingi yeba eloko olingi eza très important soki oyebi eloko olingi ozotravaille yango nde omona baresultat fozala motu oyo oyebi eloko olingi omoni il faut ozala mpe en parfaite en harmonie na bamembre ya équipe na yo ntango ozotravaille mpo na réussite na yo yeba kotravaille en harmonie na bato ozala bango tout autour na yo eza très important mpo na élévation na yo ezosenga motu moko aza persévérant et puis oyo ayebi valeur ya réussite oyo ayebi valeur ya élévation oyebi valeur ya évolution eza très important et puis fozala motu moko oyo aliki oyebi valeur ya korespecte temps oyebi valeur ya succès oyebi valeur ya élévation nyonso oyo kopermettre yo oke mosika omoni
kozala négligent te, kozala négligent te, faut kozala ténacité, faut kozala mutu oyo oza prêt ya kokourrir ya kotraverser moment ya badéfaite. Neti mais Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant ça l'ampoule électrique, plus de 10 000 fois, mais suka aya kozwa kaka résultat. Nyonso wana mpona nini mpo ayaki na baplan na ye bien élaboré, aza kosacroche na baplan na ye biki malembi suka na koréussir ka eloko na wana alingi suka na mona barésultat oyo nalingi. Eza très important na vie na yo. Yo mutu olingi mpe oévolue na cadre ya koélabore baplan, fozala mutu oyebi valeur ya leadership, fozala responsable, fozala autorité. Na groupe oyo ozodirige ozala responsable en fait. Faut respecter ma bande de yaki chef, yaki leader, yaki patron. Et ça très important. Faut encourager. Au moins, faut en sens ya justice. Faut en sens ya fermeté. On se mona. Faut en habitude yako respecter ma kambo yos décider. Et puis surtout faut appeler la maîtrise de soi, maîtrise de détail. Mouton ça la volonté. Moni ni so faire partie na kati ya ba nini, ya ba élaboration ya ba plan. Et puis ça mouton pas à coopérative. Et c'est très important. Mouton a besoin que musika na vie faille ba coopérer, elle va solola, elle va ko ça négligenté. Moni ko ça négligenté. Ko ça va genre bateau te ka banka pamba. Ata na manque imagination, aza égoïste. Faut ça loyal, tu vois. Pour que musika za biloko pour respecter de façon que permettre au élaborer un plan na malamu. Étant pour élaborer un peu de ça force pour que musika. Faut ça ambitieux. Moni faut ça aux autres travaux ça manque ambitieux, c'est malamu te. C'est malamu te. Faut ça mutu moko aibi pe ko autodiscipliné. Faut ça notion s'autodiscipliner, c'est très important, c'est ma base. Pour permettre au que musika pour permettre eux évoluer. Il faut savoir mutu aza prudent. Faut ça prudence puis faut ça mutu et pour ça ba choix. Il y a bateau au travail là-bas, au travail n'importe qui n'importe comment te. Moni, c'est malamu te. Faut ba place no ma ko na yo. Il faut y avoir des détails, c'est très important. Et dans le chapitre 8, nous allons voir 7e étape vers la richesse. Mais c'est là le but que mouton a besoin que musika. Mouton a besoin à évoluer. Mouton a besoin comme riche dans la vie naïe. Faut ça monter besoin de décision. Mon frère, faut ça monter décision. Faut pas honorer ma décision naïe. Et ça c'est réalité. Yo mutumba. Oyebi ko ba noter. Oyebi ko ba wite. Ozala ni chaud ni froid. N'importe quel quoi pour manipuler yo, ya aucun musicate. Ya aucun musicate, o réussir dans la vie. Soit besoin ça makamuna esima. Faut be ko ba tout oui, ko ba tout non. Donc ma décision na yo, sur sozu ya déjà. Mon frère, accroche-toi à tes décisions. Ou changera vie pas un peu maté. Et si ça a valeur, si ça a respect. Mais tu me souviens pour vivre dans la notion que le c'est que non, que l'eau quoi na sala ya roté. Et l'eau quoi na lingi ya roté. Je pèse à yo valeur, je pèse à yo honneur. Parce que nous sommes tout et puis que sur la décision. Très important. Et chapitre 9, vous allez voir 8e étape vers la richesse. Mais c'est là le but qu'il faut se rappeler la persévérance. Persévérance, c'est les formes nécessaires pour avoir la foi. Au moni, et ça est forme très important pour la foi. Sur sa persévérante, ok, mousikate. Sur sa persévérante pour réussir. Parce que persévérance, c'est entre pesayo et qu'on travaille et qu'on développe qu'on dit manayo. Au sein de toi, tu travailles, tu te bats, au bout que résultat est ali. Au bout de la limite, que on écart il y a 4 mois, on écart à 6 mois, et tu fais ça, tu es sûr que non, l'écart à 4 mois, on s'est persévérant, dans ça. Donc, on a des moko, il y a la 4 mois, on a des moko tiède, moni, désir wana oza fort intérieurement mais oza patient ne loko oza nango besoin obi que non malema mais on a osala porte et kofungama moni biloko mikimi ko permettre yo pour au travail plus persévérance eza définition ya bit faut ça moto yo oyebi eloko lingi et puis désir tu veux qu'on les bande désir c'est important la foi en soi il faut on dit ma capacité na yo oza moto à précision aux amutoyo, il y a eu de coopération. Moni, le pouvoir de la volonté, papa, maman, faut travailler volonté. Parce que ça dit comme faut dans la volonté au salon.
bato ebele osala eloko mais volonté eza kutu te donc yo besoin forcer ye non faut en volonté osala likambo c'est très important omoni ekobosana te persévérance eza na babinemi na yango eza na babinemi na yango biloko mike mike okoko koempêche o persévérer hésitation la peur manque à confiance oza wana ta mosusu ozala pas plongé eloko ozosala te oza toujours tête en ailleurs tête en l'air eza malamu te ozalaka plongé eloko oyo olingi osala ozalaka canaliser eloko olingi osala fo opesa yango valeur ya moto opesa yango force pour évoluer persévérance eza mpe très important pour l'élévation na yo eza très important pour l'évolution na yo chapitre 10 oyo eza lokwa 9 étape vers la richesse ezali le pouvoir de l'alliance pouvoir ya alliance ezali très important na vie na yo nga personnellement na négligea yango trop na vie na ngai nazoki comprendre valeur na yango te mais vraiment mon frère ma sœur so olingi oévoluer yeba pouvoir ya alliance alliance ezali eloko oyo olingi osala ntango soki obunda ye moko osala yango pendant 6 mois soki oluki moto oyebi osala yango malamu aye ntango soki osala yango pendant 1 mois efaire gagner yo temps puis efaire gagner yo énergie alliance eza très important luka bato bosala bango équipe bato baede no makambo mike mike oyo okokaka te oza nango besoin eza très important livre oyo ede ngai efongoli ngai epesi ngai makasi bango mosusu nayebaka te na négligeaka livre oyo neti surtout étape oyo ya alliance eza eloko moko vraiment nazala konéglige mais livre oyo epesi ngai makasi efongoli ngai ke non il faut baalliance ezala c'est la raison pour laquelle tomona bamusicien biso basala bafeaturing pourquoi parce que na mboka mopaya oyo ayebani te ntango yo kobeta featuring na moto ya mboka wana bato ya mboka wana badécouvrir ye eza un plus sur bakisi na vie na ye donc alliance eza très important bato osala bango alliance bakaportelo un plus oyo oza na yango te baportelo un esprit oyo oza na yango te baportelo force oyo oza na yango te donc alliance mpe ezali très important na vie na yo et chapitre 11 eza lokwa 10e étape vers la richesse yali le mystère de la transmutation sexuelle mais c'est il alobi que émotion sexuelle ezali kaka lié na physique te alobi ezali mpe aussi lié na reproduction lokwa neti ndenge tobotaka tobotaka soki toperpétue nature ezali lisusu lié na maintien ya bonne santé ezali lisusu lié na transformation de la médiocrité en génie moto mosusu omona makambo ebele asala malamu te mais partie ya désir sexuel na ye ezopesa ye makasi epesa ye forte ezo comme ça ye azomona neti aza important azomona ke aza na valeur parce que na koto wana peut-être aza na force koto wana peut-être epesaki makasi sikoyo désir sexuel wana ezali tellement puissant ezali tellement na esprit ya créativité ekoki kopesa yo intelligence na sagesse mpo ose battre mpe otravaille yango epesa yo mbongo na sens nini apesaka exemple simple alobi bato wana désir sexuel plus élevé baza bato bayebi kosolola mpe kokota facilement na contact na bato bayebi facilement kosintegre siko ntango yo désir wana epesa yango makasi ya kosolola bien epesa yango makasi ya kosintegre quelque part travailler yango de façon que permettre ozala facilité ya kota na contact na bato bakopermettre yo bafungola baporte bapermettre yo élévation na bapermettre évolution na yo yango mpe c'est lié désir sexuel na réussite donc tout marche ensemble tu vois et ça très important nyonso ezali lié et chapitre 12 eza lokwa 11e étape vers la richesse ezali esprit subconscient mais c'est alobi ke non subconscient yango ezali place oyo toenregistraka mpe toklasaka bapense na biso nyonso donc parce nyonso eyaka na kata conscience na biso ezali subconscient nde aklasaka yango mpe aenregistra yango donc ce qui fait makambo biso osala na 5 sens oyo tomonaka na miso oyo zolo na biso esantaka monoko na biso ekutaka matoi na biso eyokaka maboko na biso etushaka biloko nyonso wana oyo tomonaka wana ntango eyaka na kata motu na biso eloko oyo ezalaka ke mpo eklase yango mpo eorganize yango ezali subconscient na biso ce qui fait que il faut tokonfiaka na subconscient na biso baplan moko ya malamu
ba désir na ba but ya vie na biso bango tozo souhaiter au plus profond na biso mo to pesa subconscient na biso de façon que tant ko élaborer ba plan na ye tant azali ko classer biloko na tantu na biso a classer biloko ya malamu to pesa biloko eza positif oyo permettre biso to avancer permettre biso to évoluer toza na yango besoin et na kati ya nini wana ya biloko oyo permettre biso to travailler subconscient na biso. Mais c'est il a biso cette émotion positive na cette émotion négative oh il faut to yeba to ba émotion négative alobi to yeba ki kobanga eza malamu te il faut to travailler yango kobanga ko sa poto abatu mais to garder yango longtemps te jalousie eza malamu te so ça toujours ta subconscient na o tira ka jalousie eza malamu te ko empêcher évolution. La haine eza malamu te, vengeance eza malamu te, avarice eza malamu te, superstition eza malamu te, colère eza malamu te. Eza biloko oyali ke faut travailler to meka ko évoluer to meka ko avancer de façon que ba point nyonso wana eya ko dérangera subconscient na biso te. Et puis ba point oyo ya nini oyo ezali positif pe ezali un peu positif la biso ezali nini na nini un peu positif la biso ezali surtout ba émotion moko oyo ko permettre yo ozala na humeur ya bien eza lokola neti désir foi amour sexualité enthousiasme tendresse moni na espoir surtout espoir tandis que l'espoir fait vivre le faut que biloko positif oyo kosala ke tozala facilité ya kotindela subconscient na biso biloko moko ya malamu yango biloko eza important totina subconscient na biso po permettre ye a magasiner a classer biloko ya positif na mutu na biso ko permettre biso tokende mosika oyo permettre biso to évoluer oyo permettre biso tokoma na mbongo ebele eza très important tozala yango besoin. Donc eza stratégie moko ya malamu oyo ko permettre yo ozala biloko kaka ya positif na mutu na yo biloko ya négatif ezala mingi te ekoya po toza bato mais kotia yango priorité na yo te soko ye luka eloko oyo remplacer vite fait de façon que olekaka na makambo oyo ya mabe wana oyo kopermettre yo operdre espoir oyo kopermettre yo okoka ko atteindre objectif na yo te. Et chapitre 14 eza lokola 13e étape vers la richesse elakisi 6e sens. 6e sens mais c'est il alobi ya bengi yango la porte du temple de la sagesse. Donc 6e sens na yo pour comment comprendre 6e sens na yo faut la moto se comprendre pendant la première point tina 12e point so comprendre pendant la première point depuis na échec ou tina désir ou tina foi ou tina on se mane même comme na souka na 12e point so comprendre bloc on a très bien nous on a la capacité à développer 6e sens na yo 6e sens na yo so komi ko comprendre yango komi ko maîtriser yango au moins on se comment sala et comment ko foi au moins sala comme fond au moins le connaît sur na porte mo bolingo kota comme si mutu mususu aida avant yo sa fongola le porte donc on va mutu comme le ange gardien bozo fongola porte mo mezo sala au moins mon projet au sala ni c'est comme ko réussir pourquoi parce que au prendre conscience ya vie na yo au prendre pouvoir ya vie na yo au prendre temps ya ko comprendre vie na yo donc 6e sens na yo est très important pour la élévation na yo est très important pour la richesse na yo est très important pour la vie na yo donc eza les 13 points où monsieur il atteint sur par rapport que ce qu'on travaille yango okoma riche financièrement okoma riche même moralement ndenge na la vie eko changer vision na ya vie eko changer eza très important yo mutu ozala na vision moko positif pour la vie na yo et mais c'est il a lobby na vie na biso faut toujours avoir exemple ya bato ko permettre yo o avancer o permettre yo évoluer faut toujours avoir un modèle ya c'est le modèle na ye o asa ko mona na télé bato mbongo wana azoro sa vala la mwaka ngimi so zo mona ba ona mutu ba ba fandi ba sa conférence ba sa la réunion et surtout les réunions ils doivent diriger yango donc pour l'élévation na yo faut la mutu zo luka biloko nyonso oyo positif oyo ko contribuer pour l'intérêt na yo vraiment la famille j'ai tenu à surtout partager livre oyo parce que ça livre moko na CP na makasi na personnellement vraiment na apprendre na CP na yango na moni ki livre oyo soki mutu alandi yango malamu eza biloko ebele o mese il à travers la kati awa
livre oyo réfléchissez et devenez riche. Ce qu'on comprend yango bien et qu'on améliore richesse. Omoni, non seulement qu'on améliore richesse et qu'on pousse yo au prendre le temps pour réfléchir, au kotala biloko nini oyo sala yo défaut pour avancer te. Biloko ne sont empêcher lelo pour prendre conscience et avenir na yo. Biloko ne sont empêcher lelo prendre vie na yo en charge pour évoluer, pour avancer, pour qu'on m'appelle riche yo comme sous. Omoni, pour qu'on stable financièrement et là on ne sont empêcher aux stable financièrement. Dans ta livre aussi autant bien et comment qu'il faut le ficelle pour permettre yo prendre conscience comme ça mike. Et puis livre oyo et relaxer aux définitions il y a des ça pour changer changement à vie na yo livre et la question yango. Et puis livre oyo la question l'accent nous remettre un plan en action pour changer l'homme ça mike la vie na yo. L'autre chose négligeable autre décision que nous on néglige on les sociétés tant chose aura temps il y a noter wa besoin na noter noter on pour autant ka yango couramment pour activer croyance na yo et activer foi na yo et puis ça courage pour tenir et puis ça courage au thème pour le bunda pour atteindre l'objectif na yo. Vraiment mon frère ma sœur réfléchissez devenir riche il faut très bien. Là personnellement ça m'a trop béni, ça m'a vraiment encouragé et puis c'est un gars ma casse et puis c'est un gars courage et vraiment je suis étape par étape je sais que ma résultat est possible. Vraiment vous avez bien dit ma la bino et surtout vous aimer vous partager vous vraiment vous s'abonner na page nangai et vous salangai bien. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine.